pasi pe mawa, mokili mawa te, mokili pasi, mokili mutu pasi bandeko nanga, mokili makambo, mokili pasi kolala kolamuka, na makambo kolala kolamuka, na ba dossier kolala kolamuka, na ya pasi bandeko nanga, kolala kolamuka, na mokili mawa te, kandenge toyebisaka bino bandeko nanga, ezosala pasi ya makasi, ezosala pasi mingi na motema bandeko na ngai. Sango ya pasi ekomeli biso, sango ya mawa ekomeli biso, sango moko ya kosala pasi mingi na motema. Kande na yebisaka bino babiloko mosusu ezalaka toujours bien toye tolobi, ezalaka toujours malamu toye tobeteli yango lisolo, parce que soki to continuaka kovanda kinya mabe eko continuaka toujours ko continue nango eza bongo. Yango ezalaka toujours malamu mingi makambo bomoni keno makambo oyo eza ya pasi boye na pete nyonso bolobi keno makambo oyo eza ya pasi. Soki pe makambo eza ya mawa toye tolobi keno makambo oyo eza ya mawa. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kandenge toyebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Bandeko nanga soki eza mbala liboso okoti na chaîne na biso ya Kisongi officielle, ka ndenge boyebi tokosenga na bino bo s'abonner massivement. Ko s'abonaka na chaîne na biso ezalaka nango ofele, ezalaka te ke non il faut foutre lango yango mataki ekitaki te. Ya biso ezalaka nango ofele o s'abonner na ndenge moko ya ofele bandeko na ngai. Tango zo s'abonaka bongo ko bosana na yo pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi officiel arobandotiaka ba vidéo ya sika bandeko na nga bokozala directement informé. Toyebisaka bino que non, vous informer c'est notre devoir. Donc toke na rapenza na tongo kolukela bino ba matière parce que toyebi ke ezalaka devoir na biso pona kolukela bino ba matière. Bandeko nanga lelo oyo toye na makambo ya papa na biso Turbo dingi. Toyebi ebela batu toyebi papa Turbo ebela batu basepilaka na ndenge papa na biso Turbo ajuaka ndenge asenkarnaka. Façon ya ko jouer bandeko nanga eza façon moko eza nango unique. Ye kaka nde ajuaka bongo, mutu mosusu akoki ko jouer neti ye te bandeko nanga. Eza Mama année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Quand ndenge toyebisaka bino toujours et encore la santé n'a pas de prix eza makambo solo. Santé balengela kango, santé babatela kango. Soki obatela santé na yote, en tout cas mutu mosusu akotikala na ye kobatela santé na yote. Eza mwa bongo olinga te.
batela penza santé na yo soki omoni ke ozomi yoka bien te c'est le moment benga na yo Grave Cœur aya kosunga yo. Bandeko na nga toza na sango ya malamu na Grave Cœur mpona bandeko na biso oyo baza na besoin ya mabota to problème ya mabota. Toyebi ke eza na mibali mosusu semence na bango ezalaka nango makasi te mpona kotia mwasi zemi. Bato mosusu biso tomona kaki ndokime totalaka réalité te. Eza pe na basi mosusu baza na kapasité te ya koya kokumba zemi. Yango bandeko na nga Grave Cœur aye na ba solution penza ya makasi na makambo oyo etali makambo ya mabota. Pona ba information ya malonga bobenga Grave Cœur to bokoki kobenga biso na numéro o bomona na ba bande d'écran na bino na kotia bino en contact direct na Grave Cœur boko solo la Grave Cœur akosunga bino na ndenge moko ya malamu na ndenge moko ya kitoko. Ba joyeux anniversaire nanu na bandeko na biso nyonso oyo mukolo ya lelo babotamaki. Kande tolobaka toujours ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli. Ebele baza ya kokufa mais soki yo ozali nzambe azobomba azobatela en tout cas eza toujours malamu mingi kokumisa nzambe pe kotombola nzambe yango kisongi officiel toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na ba famille nyonso o baza na matanga tolobaka toujours tant matanga yaka eyebisaka nango mutute ke non lelo nazo ya lobi kuna nazo kende te. Matanga yaka na cadre nango na système nango la famille yango bandeko nanga kisongi officiel toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o baza na matanga bandeko na biso nyonso o bakufeli papa mama tata mwasi oncle yaya toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Tokota na mozindo ya makambo na biso ya lelo tokota na sujet na biso ya lelo ka ndenge tokosolola ka ndenge tokobeta masolo bandeko na nga na makambo ya papa na biso Turbo. Ka nde na bando loba na ebandeli ke papa Turbo aza moko ya ba comédien oyo azalaka na genre na ye ya kojouer. Genre na ye ezalaka nango unique. Donc genre wana ata soki olobi ke non de ton côté o copier genre wana ekosimba nango te. Parce que eza façon na ye oyo ezalaka unique oyo ajouaka. Amipesaka penza makasi ajouaka penza kitoko azouaka tellement bien. Ajouaka penza bien penza makasi on toloba bien ajouaka penza bien bandeko nanga. Toyeki kolala ka boye toyeki komona papa na biso Turbo aye kosala nzembo na ye azokumisa nzambe. Na nzembo wana papa Turbo aza penza ya kokonda ya kosakana te. Aza penza ya kokonda oyo eyaki kopesa inquiétude ya makasi tant de personnes bakomaki komitu na nzambe eza nini papa Turbo eza nini abelaki to eza nini parce que ça fait un bout de temps bato o déjà balandaka ye mingi shebela Poutine de l'écriture la patronne balobi ye muto akangi internet na minute oyo muto akoleka za te olinga te okoleka te ye nda kangi mama na bango ajouaka mingi shebela alors eye kosala ke epa ya bela mikolo oyo abandaki kojouer lisusu te abande omonana te bato ebele deja babandaki kotuna mituna papa na biso Turbo aza wapi pourquoi azomonana te papa Turbo aza wapi nzoka papa Turbo abandaki kobela wana ebele bato bakoya kotuna biso abande obela maladi nini salaki ndenge nini bandeko nanga batielaki nde papa Turbo poison. Kande to oloba bongo batielaki yende poison bandeko nanga kaka bato ya mitema mabe kaka bato aketo o tolobaka penza bato aketo bato oyo bazalaka bamoni moninga azokende liboso olie bango pe ba boste dire olie bango pe de leur côté balamuka batelema baloba keno biso pe to travailler dur bango bakolinga ko travailler dur te bako préférer batiela moninga poison ye akufa na ye bakate soki bato mosusu bazalaka na posa ya kozwa bomengo ya mutu wana to ezalaka nini ngana lobaka toujours ata soki oteli mutu poison let's say to loba nanu eza chef na yo ya musala parce que eza chef na yo azwaka mbongo ebele oteli ye poison mais kiti na ye ya buchef wana soki yo oza na ba compétence te ya kozala chef bakotikala kopesa yo place na ye te ewa mosusu omona bakokende kozwa chef mosusu sikoyo yo bando bomaka ba chef nyonso yo mutu penza otielaka baninga ba poison tango ozotielaka baninga
otie moninga non parce que batie ye chef yo olingaki ozala na kiti wana me ye kosala ke mutu wana obomi na musala bamoni ke oza na yo compétent te ya kozala chef malamu batia mutu mosusu siko yo musala na yo okovandaka kaka mpona kobomaka baninga ezaka motuna balobi batuna kaka parce que soki tokotuna te nani mutu akoya kotuna na place na biso ezosala pasi makambo moko ya pasi bandeko na nga pour votre information mpona baoyo bayebi te poison oyo batieli papa Turbo eza kuto poison ya liboso te eza poison ya mibale kaka na séance oyo bomonaki abande omonana te na temps oyo bobande omona papa na biso Turbo azomonana te la famille ezalaki poison na poison donc oyo esili mosusu ekoti oyo esili mosusu ekoti donc poison mataki ta ezalaki nango bongo donc azovanda boye eza kaka poison oyo esili mosusu ekoti donc deux fois poison ya kolandana yango boye komona papa na biso Turbo aye kokonda bato ebele bazotunaka biso kaka eza banani eza kaka bato ya théâtre parce que toyebi ke na kithéâtre na bacomédien na biso kimotema mabe ezali ka ndenge boomona bango bazopota na bango awa sur les réseaux sociaux bazofingana nse kofingana awa sur les réseaux sociaux bino moko bozomona eza kutu ata makambo te keno mama Etoile na koki koya koexplike biso te eza bamakambo ezomonana à l'œil uni ezomonana mpenza na ndenge moko asomo bandeko na nga bacomédien bazopota na bango bacomédien bolingo eza te siko ebele ya bato bazotuna kaka poison ya papa Turbo euta na cadre ya batéâtre to euta wapi bandeko na nga na minute oyo ye moko toyebi ke un jour papa na biso Turbo akoyaka kotémoigner ntango akoyaka kotémoigner nyonso kobimaka na poasa pour le moment papa Turbo azoloba te kaka nzembo oyo abimisi ezosala pasi ya makasi bandeko na nga bilo mosusu nga nalobaka toujours il faut tolobaka yango dans la vie tozalaka kieba na bato oyo banturaka biso mosusu biso tozalaka na makanisi wana ke mutu kinganda linganga bato kingandi kutu balinganga basepelaka na nga nzoka na sese na katikati ya motema balingaka yo ata mokete ennemi wa congolais azalaka kaka congolais bandeko na nga ya komona ka progression na yo amoni ke non ozo évoluer na yo bien vie na yo ezosala bien te ezokende nango bien ye motema na ye surtout ya ye soki ezotambola bien te akomi koyokela yo keto akomi kolinga mabe ekomela yo akomi kolinga mabe ekotela yo akomi kolinga mabe kaka na vie na yo bato mosusu baza na bango bongo bato mosusu bakoma na bango bongo bandeko na nga eza lisusu biloko ya kobomba te yango dans la vie il faut kozalaka kieba na entourage na biso il faut kozalaka kieba na bato oyo totiaka pembeni eza na bato mosusu bandeko na nga soki omoni kaka oza na mwa projet na yo ya bien otie kobetela ye lisolo apesa yo baide omoni kaka baide na ye ekomi kaka non peut-être soki osali boye miyebela deja ke no mutu oyo aza na bolingo na nga ata ya moke te alingi nga te eza na bato mosusu babotama bandeko na nga balingaka bato baevolue te bango balingaka bango ka bazwaka bato mosusu bazwaka te siko bato abongo soki ovandi na bango bisika moko miyebela deja ke vi na yo bakobundisa ngo na ndenge moko apasi vi na yo ekozala bitumba na bitumba pourquoi parce que bango balingaka évolution na yo te bango bazolinga au moins bango bazwa au moins bango bakende liboso yo ozongaka nsima yango bandeko na nga dans la vie soki oza na mutu yo osalaka na ye compétition te osalaka na ye concurrence te mais omoni mutu wana akomi kaka compétition na yo akomi kaka concurrence na yo akomi kaka oyo kosala ye pe fo asala ou bien ye alinga asala ya munene koleka yo tia deja na mutu na yo keno ndenge eza boye emata ekita mutu oyo aza lisusu mutu akotia pembeni na yo te parce que moindre pepe mutu oyo akoki koboma yo akoboma na yo ye ezalaka bongo na oyeba te mutu yango azotielaka papa na biso Turbo poison ezaka barole papa Turbo ajwaka siko ntango okoboma ye yebisanga nanu yo mutu otiaka mpenza bapoison lali yo namuki yo eza poison na poison ntango ozotiaka bapoison bongo lelo tolobi toloba papa Turbo akufi sikoyo bamusala nyonso oyo papa Turbo asala yo mutu okobanda osala ngo
Nzambe. Boyebi ke bozo bangisaka biso bozo bangisaka biso ya makasi. Tala ba poison o batiela vie de loin. Vie de loin lobi azalaki na Angola. Bandeko na ya bakomede bake kotala ye na Angola. Ayambi bango. Bazalaki na bisika okende te 4 personnes. Sur 4 personnes nzoka bazalaki na bango na makanisi baya koboma ye. Ya yambi bango na ndenge moko a bientôt katisa tokende Braza. Zoka na biloko ka ndenge ayambaki bango na poison batiela ye. Bandeko, ezo sala pasi. Pasi penza ya mukete. Babilo mosusu nga na lobaka toujours, il faut na loba. Bino ba comédien boza mitema mabe. Boza penza mitema mabe ya kosakana te. Na ba théâtre kala oyo tomona ba papa na biso ba papa elombe ba tourna ba papa masasu o ba bandaki ko tourna. Tomona ba mama bolingo lelo o ba kufi o ba tourna ba théâtre na ya kala wana. Eza ba théâtre moko etika kombo. Bazalaki na bolingo ya makasi, bazalaki soudé l'un à l'autre. Mais théâtre ya lelo o bandeko nanga ekomi ka théâtre moko ya koma ko bangisa. Batu bakomi ko bangelango. Eza lisusu neti théâtre ya kala o biso toyeba théâtre penza ya kala bandeko nanga. Théâtre moko bo sala théâtre boye bosi batu basepeli. Mais lelo o théâtre ekomi kaka ko bomana na ko bomana. Ekomi ka muke o mutukingandi kuto alingaki atiela mutukingandi poison. Mutukingandi kuto elingaki emata. Mutukingandi kuto esalaki ezongaki. Lelo théâtre ekomi nango ka bongo. Ekomi kaka ba poison na ba poison. Bolingo ezate. Neza kaka pona $20. Mutu akoya sur les réseaux sociaux pona kosasa moninga. Mutu akoya sur les réseaux sociaux pona kolobela moninga. Et pourtant na kala ezalaki bongo te. Omona ta question kaka batuni pona collègue na yo batu o ba osala ba théâtre mais okomona ba papa na ba mama na biso ya kala façon ba bandai ko défendre baninga mais théâtre ya lelo hypocrisie eza ya makasi ki motema mabe eza ya makasi. Pourquoi? Parce que ata ba o bayebi ko sala ba film te balingi kaka bazala au-delà, balingi kaka bazala au-delà, baleka kaka basala kaka. Tokoki kopesa ba exemple batu neti ba Bijou la reine. Bijou la reine wana makambo malonga na théâtre asalaka te. Ye kutota koloba mungongo malonga koloba na théâtre wana ezalaka te. Mais bokomona soki ba opesa ye parole te yango akomi koluka bakan. Lelo a changé akende kotoyo kote kuna eso simba te. Pourquoi? Parce que azaka kana posa ba pesa ka yepe ajwaka. Ata soki ko jouer na ya malonga ezalaka te. Bijou la reine wana bokoki kopesa ye rôle neti ya mutu azolela. Neti mutu aliboma akokoka na ko jouer yango te. Ye azaka na ba rôle oyo akoki ko jouer au moins bien. Ezaka ka rôle ya kindumba, yango ka rôle a ko jouer, mais baza batu moko mutema kaka ya keto. Ye pe ba pesa ka ye rôle. Soki ba pesi ye rôle, oh yango bomona ki na bandai ko ya ko finga. Tango na bandai ko ya ko finga ba bandai ne ko futanga. Ezaka pasi pe mawa. Bino ba comédien bozo boma na bino na bino. Bino ba comédien botika ki motema mabe pe kindoki o boza nango. Na kati ya ba comédien bandeko nanga ekomi kaka bakisi na bakisi. Ekomi kaka ba poison na ba poison. Toyeuti kokoto utaki koyoka awa. Jérémy Chabani pe ba utaki kotiela ye poison pona bandeko mosusu o batikala koyeba te. Jérémy Chabani ba utaki pe kotiela ye poison la famille. Poison, poison, penza, poison, Jérémy Chabani. Bolingaki boyoka peno, non awa eza ya kobeba. Mais gloire au Seigneur, quand ndenge boyebi nzambe na biso aza bolingo, yango bomonaki aseferaki soigner dès le début déjà. Tango constataki ka keno na nzoto nanga na zomi yoka bien te, ye moko avanda lobi, soki na vandi ka boye poison oye kolia ngai. Motema mabe ya ba Congolais na oyeba te. Soki ba Congolais bozolingaka batu nyonso bazala ba pauvre, mais ndenge toza boye eloko bobosanaka, il y a de ces personnes eza na batu mosusu oyo bazana mapamboli na bango euta epa ya nzambe. Batu mosusu bokoki kosala na bango musala moko me baleki bino. Mosusu bino nde bobenga bango na misala. Bino nde bopesa bango musala. Me bango bakoti na musala mbala moko baleki bino. C'est tout à fait normal, les ali pamboli.
eza te ke non eza makambo bo banda kobundisa mutu wana, ça n'a pas de sens. Eza nango lipamboli. Lipamboli ndenge yaka eza kaka nzambe ye moko nde ayebaka oyo ako renye na basta boye oyo akokende boye. Me koki koyokela ngo mutu motema pasi te. Eza lipamboli na ye. Et surtout nga na encourageaka toujours batu na yebisaka batu. Soki osala eloko, omoni ke eloko osali yango 3 ans mobimba. Eloko ezo simba te. Tia nanu mabolongo na se tuna nzambe, nzambe omoni nga na eloko oyo. Parce que okoki ko forcer makambo mosusu na nzambe azomona yo te. Nzambe azomona yo te. Ozolekisa ta na yo. Mais tandis que soki otie mabolongo na yo na se o concentre olobi penza ke non ndenge eza boye, na tia nanu mabolongo na nga na se na belela nanu mawa nzambe, na tuna nanu nzambe, soki nzambe azomona nga na situation oyo to te. Omona kie makambo e okende liboso. Ezalaka bongo. Mais soki okozalaka mutu ke non, parce que mutu kinganda salaki boye nga pe ifo na sala. Ozolekisa ta na yo pamba. Ta ya kosala makambo mosusu, ta ya kopase na étape mosusu. Eza bongo. Bablo mosusu ifo tolobaka. Balobaka kaka, parce que soki ozoloba te, en tout cas, yango to omona mabe ezo continuer kaka. Courage na papa na biso turbo dingi. Nzamba lola a continuer toujours ko épargner yo, a continuer toujours ko protéger yo. Nzamba lola a protéger pe famille na yo, yango kozalaka toujours mwana nzambe eza toujours bien bandeko nanga. Ebele ya batu bakufa na ba poison Eza na ba poison lelo ona Congo na biso bandeko nanga, ba poison moko batieli yo oza même na 2 jours te. 2 jours eza kutu ebele. Batu mosusu bazokufa na ba poison ya bongo. Mais tomoni ba poison mibale ya kolandana. Ya liboso ka ndenge ezalaka isili ya mibale pe ekoti. Nzambe mokili ezangi mawa. Bablo mosusu foto lobaka. Mokili ezangi penza mawa, mokili ezangi penza bolingo. Batu bakomi na mitema mabe. Batu bakomi na comportement mabe. Batu bakomi lisusu na mitema te, batu baza lisusu na mitema te la famille. Mokili penza ezangi mawa. Bokanisa ta kutu te ke non papa oyo azalaka problème na mutu te. Toyebi ke nul n'est parfait sur cette terre. Biso nyonso toza basumuki tozalaka na mabe na biso, mais pourquoi kolinga koboma mutu avant temps na ye? Soki olingaka ye te, yebisaka mutu neti nga. Soki deja na lingaka yo te, omona nga kutu na nzela na yo te. Tokomona na to tomona na biso na nzela na leki na yo nga yo neti na moni yo te. Wana nyonso elakisaka ke na lingaka yo te. Moi je suis comme ça. Nga soki na lingaka nanga mutu te, na lizalaka nanga te ke non, tokende makambo ya hypocrisie. Na bandaka kokosa yo na zana ta wana te. Awa monde ya lelo eza lisusu monde ya kovandaka kokosaka batu. Mais soki olingaka na yo mutu te, olingaka na yo papa tirbo te, mais malamu yebisaka ya ta soki asolisaka yo. Oyebisi ye kaka papa nga na sepelaka na yo te. Pona nini eza kaka secret yanga moko, c'est fini. Aboma yo te pe akoloba te ke non il faut ka olinga nga na makasi te. Ke ovandi olingi kaka oboma papa ya baninga, oboma mobala baninga. Congolais, pardon. Osala ka pasi bandeko nanga. Osala ka pasi. Ezosala pasi. Famille bota eske bozali? Bomona matière kuna. Bomona papa na biso ndenge aza bogara, papa Dani. Bomona ye. Eza ya kobeba bela. Apesi matière. Batu bazolala te, je vous dis. Mba live matakita. Mba live. Bela akangi internet. Bapesa pe challenge. Bapesa challenge. Evandisa masolo kimia. Bapesa matière. Evandisa masolo kimia ezate. Belvi aza mama na bango. Balinga te. Yende Poutine de l'écriture. Apesi penza kizunguzungu. Mutu nyonso akomi kobeta lisolo. Boyende ezalaki. En tout cas, Bela za mutu moko ya ko féliciter bandeko na nga na ndenge moko somo. Ezalaka bongo.